Côté na famille réflexion, naïe ko participer pour la meka ko répondre na deux questions oyo papa Lumière auteki kotuna. Question liboso ezali nini epusaka mwasi ya libala akende kobima libanda. Et deuxième question ezali ni toya na bamboko ya étranger surtout on dit mabana biso babala étranger. Na banina na première question. Ba raison oyo epusaka mwasi ya libala abima libanda ezali multiple. Donc ba raison ezali ebele. Mosusu ezali mobali apesa permission. Pour couple mosusu ezali ata mosusu mobali akokani su makambo te. Bon, aboyi azanga mwasi permettre na ye mwasi abima ne libanda. Ba biloko ngo esalama pas seulement que pa na biso bato mwindo. Nga naza na exemple ya amina moko na mboka mosusu nazalaka na Bundes akende kosala achat na supermarché akutani na couple moko boya mindele. Couple na bango baborde ye babise que non okoyaka non na palais comme ça oyo omeka kosatisfaire mwasi na ngai. Master pe amonaki yango bien kantisaka na bamboka wana ntango wana ezalaka donc basi bazalaka rara basi ya bato ya bangala donc bafemme africaine en général. Master pe bando okende na ye mais tellement mona ye ke ere moko omona yaza na mwasi mobali pa ye abandi kotelemela bango wana ekomaki kobangisa ye ti suka nango akima mais mobali apesa ye permission. Donc ba raison eza nango diverse mpona nini mobali apesaki permission. Par exemple mosusu moye toyeba bango eza te mosusu eza ba raison moko interne bango na bango bayebi na bango pourquoi. Deuxième point na kopesa mosusu bazalaka basi mosusu bazali ba obsédé sexuel. Nansi totalaka théâtre moko boye titre nango ezalaki mokusa. Donc mwasi azalaka toujours na posa ke donc abima na mobali. Do yango tonabi ke banzembo mosusu toyokaka oyo tolobaka oyo banzembo ya mokili mosusu banzembo wana erefletaka réalité des choses. Ezala batéâtre mpe totalaka erefleta mpe baréalité des choses. Point mosusu naloba revanche. Mwasi mosusu ayebi ke mobali naza mobulu ye mpe na kandale ye mpe donc alingi asala revanche ye mpe akomi kobima ne libanda. Mosusu ezali vie appréciée baso bali basi mosusu balingi mbongo. Exemple concret na ntina bomonaka babeta so bamasolo ya bamama ya bacontener oyo bakitaka na Afrique wana po abimisa contener. Donc il faut abima ta mosusu na douanier ta mosusu mpona afuta mbongo te ou bien afuta mbongo moke. Donc abanini kobima libanda. Mosusu ndenge na benga yango le temps passé revient. Pour moi que le temps passé ne revient pas. Mais il on a benga le temps passé revient. Exemple na ngeza boy. Bomoni bavi mosusu tozala na Afrika niti o bozana chéri moko bo vivaka na ye omona bo chéri yango el moko bobungana na bino. Mosusu mpe ezali ke bozalaki na bino me chéri ntango mosusu avoyage ye na poto. Ntango akomi na poto occasion ya kobengisa momi eza lisusu te akati ne mpe contact. Ntango mosusu mpe mona mpe koto mpe azwi mwasi ne mosusu. Mwasi na ntango atikali kuna ye mpe abosana ye tipe wana te. Mwasi mobali mosusu aye kobimela ye andimi abala ye. Occasion mpe se permettre ke mobali ya poto mwasi aye na poto. So tango akoma na poto awa aza na ndako na libala mais mokola kokutana na type wana oyo bazalaka na ye atika ye abosana na ye
omona le temps passé ezongi babani na bango lisusu mais abosani ke aza déjà engagé aza déjà mwasi libala de yango nga na bengaka le temps passé revient na le temps passé revient ope mabala ebele ekufa yo kutani na muto bozalani na kala ye pa bala na ye ali boyokani ke non nga kuna na koboya mwasi yo pe kuna boya mobali lokola basi bazana bango vi ya presse mbangu ndenge bakosaka bango na nyoka ale ye nde mutu akoboya liboso ntango ya koboya croyant ke mobali wana pe kuna pe akoboya mwasi na ye mobali wana kuna na mwasi na bakangani na bango ye sikoyo ya perdre libala ekufi bon naye kokende ngo na détail ebele te mpona contenu ya temps yango na kopase mbala moko na deuxième question bana oyo tobotaka na bamboka étranger nansi mo eza wana bien tozoyoka be étranger donc mboka mopaya biso to souve na biso ezalaka ke mpana na biso babala bandeko na biso oyo ya mboka mais nde balobaka ke na bolingo ezala nde mitema nde elingana tomona mpe baoyo bazali ke awuti na mboka mopaya aye na bamboka na biso na bakongo bangola omona chinois abali congolaise ezala mpe lokolaka awa ezodépendre na milieu mabala mosusu esalemaka na milieu estudiantin bakutani na université mbala mosusu ezalaka bakutani na mosala mosusu bakutana à tout moment na réabus connaissance mpe bandi wana bansusu mpe na baeglise donc moi yo empêché bango eza te ngai namona mwana mwasi abali étranger alobi ke non ngai nazali kotanga na université mais na université wana banomona nanga bato bangala oyo te balinganga mais naye okutananga na étranger alingi ngai po tobana mpe tobali na biso eza na likambo kokamwa te ntango odesine ye koya na mboka étranger faut s'attendre à tout soki ozwi chance mwana bali ndeko na biso c'est bon soki mpe abali étranger censé bazala bango kaka bien voilà on pourrait faire ma contribution na ngai